Notre émission a été sponsorisée par Pasteur Blanchard Logos de Suisse et Anthony Madidi. Voilà, tout le monde plateau. Comment tu kolobela makambo ya JB Piana. Taro mi baramo. Alors, lelo, tu kolobela affaire 14 000 billets ya papa chéri. 14 000 billets vendus dans 24 heures. À battre record dans l'Africain, à battre record dans le monde. Pour le moment, Azali na Kati, il y a 4e position, il y a meilleure vente de billets dans le monde entier, na batutu bobeta na Accor Arena. Je crois na Kati avoir na biso na Kati TV na biso, beaucoup na ngoto ko balancer yango. Toko lobela pourquoi ba billet te kami na vitesse modèle wana, toko lobela ba nani ba sombi ba billet na vitesse modèle wana et toko lobela le pourquoi ba billet yango et kami bongo pona nini. Voilà, Roger ML Zwa Kitifanda, photo sur la masolo Kati. Chris Genda, BCBG, les vrais. Félicitations à Bino, tout au beau la pona, papa chéri, 14 000 billets vendus. Après 24 heures, 26 heures de temps, il y a ouverture à billets, les alliés pendant Goubaté. Tout le monde a guerre et télémi et bandit côté téléma. Alors, stratégie nini obino bana BCBG bokozwa pour éviter distraction et bangona au bandi côté téléma bino. Ils allaient nulle part ailleurs avec Saint Figaro. Les lotos panza solo la très bien billetterie il y a JBM Piana en plus la vidéo le mieux c'est pas thème c'est guerre il y a CCC comment éviter voilà voilà qui sommaire na biso sikoyo tozo kota sikoyo to bandana no makambo ba billetterie. Félicitations encore na bana BCBG na mobilisation il y a 24 heures du temps en Pamba 24 heures. Comment expliquer papa chéri a beti ba concert en Europe et puis à sali publicité kaka moko communiquer publicité et puis communiquer wana était que si plus de 14 000 billets na Accor Arena. Je vous le dis, je vous assure, même si c'est une vérité, JBM Piana oui, plus de 14 000 billets vendus pour le moment. Pourquoi tu dis que ça plus de 14 000 billets? Ce qu'on continue à Kati, il y a Accor Arena au monde ba catégorie où ils allaient épuiser. Dans la catégorie tout où ils allaient épuiser au monde la catégorie presque 4 catégories ils allaient épuiser. En plus ba billet aux autres comme beaucoup, ils ont ba billet où il y a cher pour les cas. Il y a monde les aussi là, je crois botan na kata par na so monde là. Tu mets ça la statistique, tu mets qu'on calculer combien par catégorie, combien de places par catégorie. Je crois Accor Arena que non, selon configuration, il y a papa chéri, ils allaient dans 20 300 places. Accor Arena au papa chéri au bête. Alors, dans des bakabola qui ba catégorie wana, catégorie moko, monsieur allez à peu près 3000, monsieur allez 2000 et quelques salles, ça dépend de place bandero au bakateli. Alors, pour ça la statistique qu'on calculer na ba catégorie où ils allaient épuiser et puis c'est une affaire il y a 14 000 quelques billets vendus dans l'espace il y a 26 heures. Comme dans 10 heures, il y a mardi, oui, le 28. Si tu as 12 heures, il y a mercredi, le 29. Il y a plus de 14 000 tickets au papa chéri à Teki. Félicitations. Et là, on connaît bien papa chéri, na premier en Afrique, il y a 20 billets, bateau avec Accor Arena. 4 au niveau mondial, au Botan, la 4 TV de l'autre côté. 4e, Jay-Z, Azana Sima, il y a papa chéri. Le te sais bien que non, JBM Piana, c'est le plus dangereux pour le moment, la musique congolaise. Alors, pour ça, nous avons dit, tout y a ce qu'on a fait, il y a des billets, banani, sombi, billets, et puis le pourquoi sombi, billets. Et ça, non, c'est un JBM Piana vidéo, tout comme pas JBM Piana, Chris Genda, BCBG, comme c'est la vidéo par président JB, ML, Roger ML, vidéo, comme pas président JBM Piana, na équipe, naïe, pour très bien. Et ça, na sombi, 50 tickets, et ça, na 25, 30 tickets. Sombi, bombi, pour que non, côté, quand il y a un jour de concert, peut-être na primoko, le colomo, moki, pour besoin bénéfice. Na kosenga na bureau ya JBM Piana. Roger ML, oza muta media, obinde media tambolaka. Chris Genda, BCBG, na obeta CT, comme si dans vidéo pas président Moukolo. Bato basomi batike, il faut enregistrer bango. Bozwa exemple. Tozui que non Abeda Show a sombi 50 tickets. Tozui que Roger ML a sombi 50 tickets. Chris Genda, BCBG a sombi 50 tickets. Otoye ba que non
batumisa tutotangi bakombo wana basomi 150 tickets. Alors, tant pour enregistrer bango. Tant pour comme un mois à concert ou bien quelques jours, 20 jours, 15 jours à concert, il faut batouana ou basomaki ba ticket en vrac, après ça bino compte rendu ya ba ticket au bazar na maboko. Ozomona, pour bato belé ba ya to mona ba par expérience quand la salle ba statistique et ba concert presque ebelé et betami ko banda année passée ti awa ko ça la compte ya ba billet compte rendu ba billet. Je crois que par expérience, on doit comprendre que non, bateau basoma batike belé wana, on est ba bomba po bateka na sima. Alors ceux qui bateki ya ngo ba revendre ya ngo te na sima, et ça la ka manque à gagner pour na moto somba ki ticket, pour na JB penalty, mais JB penalty ça la passe que le dessous moko ya moto moko okozanga na kati ya salle. Alors pour na ko éviter que bloc wana esalama, tout le monde oyo azali vrai ya papa chéri. Tout le monde au hasard na kati ya boîte ya papa chéri, il faut azala enregistrer ce que somi batike ya vrac. Okope sa compte rendu na ngo na bato o bosala bato marketing, bato média, po ba yeba ke no oui, oyo sombaki, eza ngo ya yo mais soko teka ngo oui, soki okamela bato non na parler, ba petit na ba ser na yo et ça les loko te, mais il faut ngo ozala enregistrer to ba ke non, ba billet te kamaki autant, eza na maboko ya bato autant ba ko ozala vous allez présenter na kati ya salle. Ya ngwana de plein place salamak. Siko place oyo mona ke no plein salamité me ba mutasali sold out. Ba biesili me mona bato ndambo na kati. Raison ba pesa ke na bato o baza ebele, bato baza libanda, baleki bato o baza ebele, bato baza na kati na ebele. Ce sont des points oyo il faut qu'on éviter bana wenge musika. BCBG, bon chic, bon genre. Je crois non solo la bien anabino. Pour par expérience, makambo ça la maka trop. Et ça la maka trop, et ça la maka trop. Moni bato belé, oui, bazana nzala JB c'est parce que JB a betina nous trotter na Europe il y a 15 ans. Concert liboso oyo obi que non a redémarrer Paris a redémarré Europe. Alors baba propos na ye, on to côté rando moi si mamukie, mais tout le côté organisation côté makambo oyo ya côté lisu na makambo ba billet. Non c'est la compte rendu pour dans laquelle on a une semaine mais modèle na moneli ba billet était kami na salle statistique na meki ezunga ta bande kwa BCBG pour na gaba que notre à peu près plus de 14 000 billets vendus et si on a calculé ba fausse ou ba 3 000 ba nini ba prestige ba nini ndenge configuration les allées. Alors faut vous keba na bidongolo miso ba kosomo pe batiki pour baza balar na bango pe ba somo pe batiki belé pour ba saboter papa chéri mais faut tirer bango lisu lokola lisu. Pour nabi ko ta BCBG intellectuel bazato moi classe ça trop boza papa na bi ke penzi rozala. Voilà, côté na monitor que de bien, tout ça la même morale. Oh, oui que sans vous mentir, biso ba congolais tous akana retard sur batiki ça laisse sinon l'expérience autour landé landé tous en retard sur batiki surtout sur ça makambo oza online. Mais je n'ai pas compris modèle oyo yo salameleli ata yo moko devant ngai o comprendre ya moti 14 000 billets vendus la journée moko. Nani asala yango. Félicitations des trois d'Ormuz, des Terramoufoude. Voilà. Wana ezalaki makambo on a bandako préciser très bien côté makambo babillet. Je crois na kozongela on asuka pour une bonne compréhension na biso nyonso totala. Affaire oyoyo ya barando ya CCC bandi ko sala ma bandi ko bima. Batu ya média, Roger ML, vidéo ou la salon pour na yo na prise. JB Piana. Bobenda ba fan ebele matoi. Ba fan ebele ba commencer na musiko ça dépend de ba mbwakela. O te ye papa nanyo aleki nanyo. Pour le moment, JB Piana ye moka lo baki yango très bien que non concert na ezali sans polémique. Concert na ye asali yango te po a dénigrer artiste moko musicien moko boy non bino pe ba fan ce qu'on ça la challenge na yo ya papa chéri soit nzimba papa chéri
tianga na ndenge ya CCC ebetaka oyebaka yo moko keno osala challenge ya mutu bolingaka. Soki ozana besoin guerre zela concert esela. Ce n'est pas le bon moment ya kosala guerre na bato moko songolo. Je crois que ba sortie médiatique bato ebele bimi. Poto tanga bakombo to ba kitotanga bakombo na bango na pona makambo de émission JB Mpiana. Non. Ezana moko abimaki pour soit porte-parole communicateur lo modèle wana. Ote faut ba pesa merci bandima po yeboye. OK. Musique ce zonga na poto kala bato ebele bakoma ko beta. Pona nini kaka lelo awawa papa chéri il faut abima akeno senga bato mususu ba merci. Vous comprenez que ça va porte moko zo fongwama oyoyo et que pesa ba désart. Parce que rando oyoyo place papa chéri alingi na rando te. La place wana to beta c'était tout sur la très bien. Papa chéri alingi na rando te. Au moins de l'autre côté, bato so ba mao, j'ai rien à prouver. Tes dates, abobeta, tokotala e. Bazo ka ba porte d'entrée. Tant bino boko ya botala bango bo répondre bango et ça na place oyoyo maman na rande de côté les mela boko ma distraire makamna bino côté ka ba billet ba promotion na bino ba challenge na bino de bosala ngo. Obo ki sa ba rande na bato obaza importante pour le moment na musique. So ba la date, ba ta date na bango ba yemba ba bina. So baza na date te ba fanda ba traiter ba ninga na TV nde ba ninga pe ba tala ki bango. JB afandaki, ça fait longtemps. Ayebaki keno bat bozana nzala na ye. Apesi bino penza keno bozana nzala na ngai, bofingi ye abetaka te bisa album te 15 ans. Absence na mikili, yo na zone boum. Tout le monde d'accord, tout le monde a aussi batiki na panique. La première tribune nzala 15 ans, bon si ça la soirée moko. Le 14 novembre 2026 na accord Arena avec Julien Mpiana na BCBG. Plaisir à trop où ils allaient pour na bana BCBG. Je crois que tout le bien côté va faire ma billet neni na kosa la suivi ya bato ba sono batiki en vrac. Bon enregistrer bango parce que beta c'était ya mwana. Ba fan club TikTok ezana ngo ofele bo mataka bo multiplier ba effort. Pour multiplier les efforts, ba compagnie ya minene ya ba secret to melaka ba coca ba ketcha danger to lataka ba polo to lataka ba salaka ba publicité ata ba teka ba millions ya ba exemplaires par jour mais ba salaka toujours publicité côté ka plus de 14 000 tickets en un jour et ngolo ba teka c'est ça les sold out. Alors il faut continuer ba challenge wana, il faut multiplier ba informations ba conseils ba promotion, ba publicité, nous surtout na po et ça a toujours gaz éthical. Dans la minute oyo, depuis JB Yemoka Bimaka annonçant que non, rendez-vous le 14 novembre. Donc Yemoka sera la vidéo. Donc on fait chez Bimaka ils ont dit moi tantôt plus tôt, tout le monde dit ma camarade dit tout ça non. Mais tant Yemoka Salvatore Abimi, alors je vous donne rendez-vous dans l'indenge internet et bimé. Bah tu vois bima siko na gaz pour le 40 de ba monde na karaté. Bo stick on, bo kangama toujours na nzela wana, bo tika na bino rando o ezanga mutu na mako. Wana concert na pesa bana BCBG. Omona la concert na bino eko beta eko tika na pe histoire de ba Olympe ba Zénith tika la ya papa Chéri lelo awa. Na lobi mabete na critiquer par orchestre ba to société, na pesa de conseil na nga na ba master ya BCBG pour concert na bango ekende très bien. To landi ba émission ebele bandeko belé mususu basali ba analyse bane ba côté sa rando ya bana BCBG na ba Gaulois bane ba côté sa rando ya bana BCBG na ba tafali epopa na zoye bisa bino bana BCBG na ko avertir bino ba bloko na ba komona yango trop bato ba kobima trop kara éviter amundo de jibala ba carré eta bango kara promotion des promotions. Promotion ne est à la promotion. So ba fingi bino bozu challenge bo bokeli bango. Papa chéri alobi akipaka makambo ya batu te kipe ya yo. Bango ba beta batsa date na bango. Ba komisa musicien na bango.
je crois que dans le bas on a la analyse nanga eza na ngote ya ko lobela mutu moko to batuni balé to la te comme mission moko non mission comme no tanga awa zaka mission comme JB Mpiana yé moko. Pour le moment papa chéri na mona te personnellement rando oye azana yango na musicien moko quelque part to nani JB Mpiana ana rando na werate JB Mpiana azana rando na Ferregola te JB Mpiana azana rando na Fally Ipupa te JB Mpiana azana rando na Fally na Koffi Olomide te afanda na ye abatamaki na ye alobaki yango très bien azali kozela producteur oyo yo ako meet requirement c'est-à-dire oyo ako koka ba posa ya JB Mpiana. Alors tomoni yango 14 000 billets vendus na journée moko sans coup de toi nous sommes à publicité belé bon ce que doit faire ce que nos conscience que non ba fiche bimi partout tout ça tous ces années le coup la boboy na bino ka guerre na batu surtout boboy na bino guerre na batu surtout au moment concert oyo je vous jure vous allez maman na concert oyo et ko lia ba concert nous surtout et beti na année ko beti na novembre bo clôturer année. Vraiment, félicitations à vous, Banawenge, BCBG, Papa Chéri, le dérameau foulé. Surtout l'affaire tactique, ndenge nini, Bana BCBG Bolingi, JB Mpiana, Abima. Sorti nini oboza nango besoin. C'est totale histoire. Tout l'histoire, ya BCBG. Sorti nini oyo sepeli sabino o JB Mpiana sala et marqua époque. Bana BCBG question oza pona bino. Sorti nini oyo yo JB Mpiana abima et marqua batu. Kobima ya Zenith, kobima ya Olympia, to ya Bercy ya liboso abeta wana. Bo suggest botinde la biso oloba JB Mpiana bolingi bomone sorti ya ndenge nini. Toko beta kora mikora koza na bureau ya JB Mpiana toko timola peut-être que non OK côté ba stratégie ya ba sortie JB Mpiana maza kapenza rrti moni yimonda za mu mutali boso mais asa kapenza agressif te na ba sortie alors to lingi pe sortie moko boye ezala e marqué batu pe ba no mona yango et là teli to dit que non akoboma sapologie ozala danger. Mais sorti oya kobimela na podium ya liboso ekozala ndenge nini otela biso ba suggest bo komela biso ngo awa na kati c'est parce que to bandi musala ngani nga sola mina bato bureau au GML na joki numéro déjà donc to kobeta na ndenga boy Christian Genda BCBG mon ami d'enfance chombo tout solo la place oyo to yeba sortie médiatique ozala ndenge nini ta o JB Mpiana akoyana équipe mobimba na Paris bakoyamba bango ndenge nini place wala fosco to sorola to zongisa siko makambo nyonso to na mesa bafani ya JB Mpiana bana BCBG ya mikili bokoyamba JB Mpiana ndenge nini tango akoya tour o na kati ya mikili. Voilà on est allé partie ya sortie ya JB na podium ba invité de marque nini c'est parce que eza concert monene auto beta. Et ça concerne oyo ya histoire ya 15 ans d'absence. To mona ki bande comme soso vete ntongo ba fana ki tamulayi ezaki ndenge ni to bazonga ki na kati ya scène. Alors ba invité ya modèle nini oyo yo Papa Chéri akozana bango besoin. Fa benga ba jeune talent ba o bazana succès mikolo oyo yo to bi na noter. To ki ba soupçon ebele que non. Peut-être, ça entre parenthèses, ils ont confirmé, c'est pas que vous allez officieuse, vous êtes dans le bureau, il y a JB Mpiana. Toyoki, déjà, pendant la salle, na timolité, pendant les informations, vraies dans le bureau. Mais comme vous avez mingi, toujours à combo, les padres Ferregola. Vous avez dit qu'il y a couru les carabiniers, Papa Chéri,
peut-être ma fan ma sagesse yango papa chéri que non abeng ça fait rigoler mais ezana no officiel tende nazo loba ezama kamelo ba manandenge ba CCCC je crois Joe Roy yenda kozala le mieux placé ya kopesa biso information modèle wana. Alors bino ba fan ya papa chéri botela biso ba signature na kati awawa bolingi sorti ezala ndenge nini ya JB Mpiana bolingi ba invité nani obono bobuni kina kozala okome na biso na kati awawa Joe Roy na osenga contact direct na yo c'est parce que mambo ma sobele mambo mabanda kisalume banda na minute oyo yo ngalinga na beta kati na bureau nazo beta déjà na Roger Emel na beta na Christian Genda na besoin pe na beta na Joe Roy numéro 5 figure yango na C awawa esa na ngelengi moko bosoto solo ndenga kati au promotion déjà dans sur la promotion la CPL na yambi yango. Voilà. Je pense que tout ça moi carré côté makambo oyoyo na lobby et loko nazo beta CT na bana BCBG éviter ba distraction ya pamba ya koswana ka ya kobebe naka na bato oyoyo makambo zanga tina bokota na barando tepo bino bana BCBG bokoka kofinga te na media bana bete éducation oyo bozo na BCBG bokoka kofinga te ata bato bafinga bango bayaka papa chéri to kipete to no bate eloko moko te biso kabo c'est bien ya on a lui bokoka kofinga te bokota pe na barando na bango te babima bafinga bokipete baloba basala promotion to lobeloko te bana BCBG basala bomba landa na bango kama JB Mpiana. Voilà, ça c'était Sam Figaro, na compte rendu, il y a premier jour, il y a billetterie. Plus de 14 000 tickets, où ils ont été et petit plafond, et lobby si bababa, et lobby si makambo belé. Alors, ok, banabara 2 ans, moutouna makolo. C'était votre humble serviteur, je l'ai dit, Sam Figaro.